fonction makambo mosusu bon tokoti na kati tozi mpe papa Simon papa Sonzo toyaki lokola toyokaki ke libendi batia ye esala 10 ans balongolaki yango tomonaki ke ifo toya tokutana na ye moko nasi na banda liboso tolobaki ke il faut tomeka kosunga bato mosusu ntango baza na vivant ke tozela kaka ke soki moto aza esusu te toyaka na mituka ya chere ubie bafleur esalaka eloko moko te ntango bato baya vivant na moke moke se toza na biso ebele tokosunga bato donc yango toyaki mpa papa Sonzo mpo na miniti moke kaka malgré toza na te ebele te donc bamakambo mosusu ye moko akobakisa kaka kopesa bino nimero wana na mposa ya kosunga papa Sonzo abenga papa Sonzo ye moko papa Sonzo ayebisa ye ndenge akoki kosala po atindela lisungi papa nasi okopesa kaka nimero na wana mwa message moke message vraiment eza message ya mingi te bino moko boyebi nazwaki baku ebele ya liboso nake paralysie en 92 nakosala accident 98 libende bauti kolongola papa ema alobi awa libende esali 10 ans ifali esala 3 ans okozwaka mwa bapossibilité mike ezangaki ngai ntango nazwaki osungaki ngai en tout cas eza sécurité moto asungaki ngai ezali mama moko ya bino bakona na poto kamboyi kotanga nkombo na ye epesengaka mwa mbongo esali makambo nyonso na bandeko mosusu bayaka sur place awa basomi bakisi bango kosungaki ngai leta te leta te eza baprivé mama asalaki yango cotisation na bango basalaki nyonso ezalaka mingi mpasi parce que tomoni mingi bakufi tela papa dudu akufi papa bidamufu bakufi tolingaka peut-être un jour omona mpe ngai na résidence na ngai ici avec papa Sonzo na ndako na ngai un peu en retard bapesi yo mbongo mpe oke na l'étranger oke ozongi te okufi na yo ça c'est rien ntango oza vivant boye omona mpe lopango na ngai ndako na ngai ici avec l'artiste Sonzo awa ezala plaisir mingi na bana na ngai na mwasi na ye batikali na ndeko na ngai na bino bafanatique na ngai basonzo avandaka na ndako oyo ndako lopango na yango oyo ezalaka ndenge wana kitoko mingi bapesi yo mbongo après ok ozongi na yo te okufi na yo papa dodo bakokija mfuka kufi masala mingi mpasi na motema toka merci mingi na oyo nyonso kosala mpona ngai eli flatterie te mais ezaka ndenge wana talaka mboka ndenge ekomi mboka ekomi do mosuku yawa likolomaka mosusu basike ezaka bien te eza mboka na biso de temps en temps pe kotala mpe mboka ndenge ekomi ebeoka na mosika kotala mpe mboka ndenge ekomi ni moko bojuge merci na message mingi te remercie bino nyonso kosala mpe ngai mpe bosalaka mpe mingi mpe mpona ngai de temps en temps namona mpe kamwa ali mpe uti kuna kamwa chemise mpe uti kuna masape mpe uti kuna ezalaka lisungi mingi contrairement na yo bazali awa bazali awa bamoni yo telemi na balabala teki na koyetela pesi yo mbote bakonzi ya bali awa na bato omlefe ça va mais toute la situation commence c'est pas toujours arrangé donc aleki ko ngi bile ko seka bile ka très touché mon message ya ndenge wana ko bo juste ka mingi bali awa si je me souviens peut-être bango mingi na babande na nyonso en 80 peut-être en 84 peut-être tout dans ministre de l'information na kati ya RTNC wana tuninga si vous étiez en Europe le ministre de l'information c'est pas tout dans l'administration si vous étiez en Europe lui ne peut rien faire si vous étiez en Europe tout comme si nous sommes poto c'est un peu comme biso peto bana pe awa donc misi ba culture et puis ba de ka donc mususu ba de savoir biso moite pour les téléphones boso la télé ba kinai makambo ili pe kusuri pete et vraiment des amis kuna poto kuna mili bien bien et to sala ya mona tu pare ba te konti siko bili bande mamungo balandela kwa mote bango mungo interesante mbongo zaki mbili intero mbongo bakomuli mbongo kuna ya théâtre film ba théâtre basal ni bakonzi bayiko siko basala na bango lipo itali vraiment merci beaucoup merci bana Londres bana Paris bana Bruxelles tout partout en Europe na remercie bino mingi vraiment que je côté mingi za basunga bino tala kamboko mboka ile komi tala kamboka ningo komi. Merci. Papa, numéro de téléphone pour un contact. Bon, pour le numéro de téléphone pour un contact, numéro de téléphone on a changé depuis 7 ans. Il est 081 812
1985 081 mais soki bokangi numéro wana bien bocontacte papa Sonzo ye moko po ayeba ndeni na koyebisa no place botini yani papa est-ce que foi tão chula assim daí o lá se calma très bien Éternel notre Dieu, Papa te péché merci. Nakotala nyonso nzambe ozali kosala kati bomo na papa. Combien nzambe bazalaki na même situation nzambe mais basili komona mokona lelo te. Mais yo si kosala grâce no likona bomo na papa Père de gloire. Le sambolanga ezali epai na yo nzambe kopesa lisusu lobiko nzambe ozali kati na nzoto na papa opesaka lobiko na mikuwa opesaka lobiko na misuni opesaka lobiko na milimo nzambe tika ete kolo lobiko wana exaccordé na bomoi na papa na telemeli nyonso ya complication nzambe wekoluka bomoi na ye ezala nul sans effet na kombo na yesu tika ete kolo nguya na eleka na kobatela bomoi na papa tika ete kolo ndako